Je vous dois beaucoup de respect. En tout cas, ce qui s'est passé à Yumbi, donc comment comprendre que vous avez une mission. Oh, Oza Kinshasa. Oh, Oyo Eza Kinshasa. Nalobi no ba vérité. Nalobi Oyo Eza Kinshasa. Congolais amuto sarana était précisément un Kinois. Mota total na songa lisu. Total po sa misala. Osa la mideko na oui. Oyo Eza logique. Mais sala on a ndenge sengeli. Sala on a ndenge sengeli. Oyo Eza Yumbite. Kanda na zongi Oyo Yumbite papa. Yumbi la bambokate. Bango kuna ba esprit faible. Pas enclavé. Donc bazana on mona gouffre le roi azana moi. Papa Oyo Kinshasa. Oyo yanda kuna bino to ba immeuble ba ono so botonga. Oh, opération palais goya. National, député provincial, ba PDG, ya ba société nyonso akati mboka na biso. Oyo pe baza ko détourner mata ki muyibi en cravate. Oh baza ko yiba tongo midi poko tozo yoka pe tozo mona. IGF to leveza politique té. Mais ndenge oyo bozo nyokola peuple oyo. C'est-à-dire ba ope bazo yiba ba grand ngolo. Oto benga ba grand ngolo. To yoka pe to mona bango. Ba ko taper boloko. Omona pozaka teke donc c'est-à-dire peuple kaka asufraka esika oyo. To tuna nanu. Nana teke sikoyo. Ka bango moko. Sikoyo. Est-ce que peuple ko lunga na ndaku na ye? Aye ka mama ba yo tonga te. C'est que ça la moto moko apesa aval. To za na commune wa. Ancien bourgmestre JC Kadima. À ça au moins 12 ans. Bango pe mutu babanda kolia ba mongo ya babari ya kapela. Sikoyo. Station oyo engine oyo station oyo. Ezana nzela, ezana nzela te. Ezana nzela mais station ba lobi batonga na nzela. Papa, mais na ba norme batonga papa. Avant tout na fongo la parenthèse. Voilà. Na ngina pesa na lobelo komoko. OK. Mais lo na ngina lo banazo ko adresser na chef de l'état. OK. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. OK. Papa. Koka moite na ba jour à venir so moni elongwe ba jeune comme ba papa ba comme aussi machette. Parce que toyeba ki kuluna eza. Mais c'est les journalistes. Ils ont bateau baouti ngaba, baouti makala, baouti masina, baouti se réfugier na bangoda. Voilà. Baouti même mikala moto zali. Voilà. Oyo bazo luka mbongo awa na kapela. Voilà. C'est-à-dire kapela on a bato baza na États-Unis, na baza na Europe, na ba o baza na Asie. Soko aye Kinshasa. Voilà. Akiti na aéroport Anjil. Voilà. Alukaka ayo na kapela. Nanki mbute zali. Voilà. Et ne bato luka ba mona kapela. OK. Mais quand même ndenge babuki bozo ça la passe. Voilà. Mais tant babuki bozo ba combien bozo renvoyer bango sur le chômage. OK. Moussa les athées. Il n'y a pas des entreprises. Il n'y a pas quoi que ce soit. Moussa les athées, par contre bozo boma. OK. Parenthèse moussous. Dans le biboy. Bozo eba lipe comme il a combien? Voilà. Bozo eba crédit et comme voilà non babuki lipe à c'est là. Bozo nazo keno malé. Bozo eba dollar et comme il a combien? Bozo eba crédit comme il a combien? Peuple congolais comment azo souffrir? Voilà. Biso peuple, c'est-à-dire nous avons réveillé conscience ya biso peuple. Nakasi baso buka partout. Voilà. La ville à Kinshasa. Mais biso peuple tous ont conscience. Attends lobi babi ke sika o bazo teka ngo susu batie 100 francs. À 3 ans conscience. Nakasi so to lobi. Est-ce que pendenge ba ko buka boy paka juma pe ba ko buka yango? Bon. Et ça ba paka juma ezaka sika moko il faut ne l'état tia miso na ye. Et ça ba eko tant ba bani ko buka. Et to ka peke ba kapela ba ko ya ko buka. Mais to zaki sur. Mais paka juma, paka juma. Non. Mon esika wana naza contre mutute. Et ça ba esika o c'est-à-dire na kapela. Na paka juma. Soko bana ko buka. Il fallait que baba na non na paka juma. OK. Baba paka juma baba congolais comme si ba ope baza na kapela baba congolais. Mais esika paka juma na nani? Voilà. Ngana fréquenter esika wana. OK. Ngana reporter dans l'homme sur le mille va choisir toujours moment où tu bengi année électorale. Papa bazo sunga yote. Bazo benga na mitema ya peuple congolais précisément ba Kinois. Je ne sais pas moi là, je vous aime. Na 2018 les élections. Pensez-vous j'aurais vraiment le courage que na ir na voter sur Félix Tshisekedi? Mais non non voter je suis là très sérieux. Non voter shooter. Pourquoi? Parce que Sambara goli mazabata bila koli kobo. Sambara goli mazabata vraiment.
kabina koli kobo Samara koli mazabata MGTV Samara koli mazabata Mami wanza Yoga mami wanza Dani Timanga vrai nom qu'on voit tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Et voilà, nous voici encore dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission Analyse populaire Oyo. Tout à toujours au four au moulin pour nous analyser Makambu. Allez-y comprendre. Bon, mon abisso, nous sommes bel bien. Na capella, bisiko wapi to mesana. Toujours copé sa bino, ba vidéo na bino, ba place na biso to bandai ko travailler. Voilà. Ezalaki mokolo ya lobby nde opération buka auto tielaka bino liboso ndenge ba jeune ya ngulu balelaka lelo sikoyo esalamaki lobby nde bayaki kobuka kapela boko mona na bilili bino moko ndenge kapela en ce moment o bino bana poto boyebi eza tombé. Voilà, je dis merci comme ça na Olivier Loango, papa na Jérémy derrière ce beau caméra. L'assistance de Sylvie Bahati malgré estomac qu'on dérangeait, donc bonne guérison toujours. Je dirais merci comme ça à notre première dame, donc maman Mami Wanza, la patronne de notre chaîne, pourquoi pas, na papa Misha, maman, tout, il y a association d'avenir, et puis maman nyonso o bolingaka biso, donc maman Bosembo, donc bino nyonso tolingaka bino. Pour l'événement na bino, il y a le 10 mars, on est toujours là. Capel a tombé. Et opération Oyo, est-ce que eza idée moko ya malamu Oyo gouvernement ezui parce que makambu Oyo ko salama avec ya ba élection. Fidèle à internaute, tout soit no pembe. Lelo ba jeune garçon ya nzili ya kisensu ya wapi bayaka koluka mbongo na kapela misu baza babarman misusu bazali bao batekaka ngulu aye koluka po aliesa bana na isiko lelo oyo kapela eza ya kolala boy. Est-ce que ba garçon wana gouvernement to l'état ba préparer déjà eloko moko bakoki ko sala pona bango en fidèle ami internaute toko solo la mukiona bandeko awa toko moi ba point de vue ya ba imboka ndenge bakoloba na opération buka oyo gouv Jantini Ngobila na vice gouverneur Jekoko Mulumba bako sala. Allez-y comprendre, tous dans le chantier kapela balobi e komi le roi Ukraine. Et comme le roi Bitumba ya Russie na Ukraine. Donc bombi o ekoyaki lobi awa. Eza kutu bombi te boma batu. Donc bombe moko e bomi ne bandaku ya batu. Ndenge batu bayiba mwa muke. Soki bino boko yiba mbongo ya leta. Boni sikoyo na population pe bayiba avenir ya leta te. Toso ano pembe. Bino bo yiba ya leta to lobaka te. Bango bayibi mwa limite et c'est nini. To solo na na bayimboka bakopesa mwa ba point de vue na bango. Olivier Loango na lingana to tambusa micro to banda kozwa déjà nani voilà tout le monde déjà père na biso aza pembeni. Bonjour ndeko. Bonjour. Boni. Bien ndeko. Voilà olobi bien ma to moni yo na kati ya chantier to yebite Kabila zongi pour 5 chantiers to et ça 5 chantiers kaka ya opération buka. Na likambo esalemi to moni na biso mabete mais to moni mabe pourquoi parce que va prévenir snelté va prévenir régime des sautés. OK. Là pour ça la démolition à Capella.
Nde babandi ko buka même na ba installation ya sinene régie de. Voilà. Mabeto monezani bino bozo tinda lettre na ba toabar no bo tinda lettre na ba propriétaire biso oyo to perdre bandako. Voilà. L'état mutapesa ki ba accès na année à Kalepa ya mètre taureau. Voilà. 2 mètres taureau zoka espace ya 6 mètres. Voilà. Na 6 mètres taureau zoka nde sara ke kapela mobimba elanda 6 mètres wana. Donc ba tu peux ba yiba ki 6 mètres par rapport il y a papa taureau. Papa taureau. Voilà. Mais na papa taureau to zaki na problème il y a inondation te na kapela. OK. Nde mètre taureau de son vivant station ya nini kuna ko proposer ye. Voilà. Batia station va proposer quand même prix de 100 000 $. Mètre taureau de son vivant à Boyango totalement. OK. D'ailleurs, combien on a 2021 à niveau ya habitant ya commune à Kalamu. OK. Quand il m'a continué des mentions, va démolir Kapela. OK. Surtout to Boyaki to kende ko fune na ninga likolo. Voilà. Na likolo de baso ka di mazana pouvoir. Dès la mort de Maître Taureau, nde na simawana mwana na Fogi Taureau na Jean-Claude nde bateki ba pesa bango commission to yebi de plus de 90 000 $. OK. L'ancien bourgmestre a 50 000. Nde batonga station wana. La deuxième station Oyo, nde wa mutu station Angelo et Angel nde on est bloqué, ba on va bloquer en gros. Voilà. Voilà, na niveau habitant parce que c'est cartographique à Kapela. OK. Station bloquée, ba égou au Ezaki à ba Belge. Voilà. Deuxième station, ba dévier terrassé, et puis c'est sous une zone. Voilà. Troisième cause de koya na toilette publique ba tonga sur l'avenue Turumbu. Voilà. Batongi likolo ya dik ya 3 ya nini ya donc place pe batongi toilette wana likolo ya place au mayele kaka. Voilà. Maro moko l'état nanu bato liboso ya koyiba nzela ya l'état. Shit nango ezaki na Mombele, shit ezaka Mombele. Mombele na coin veni bateke basali pharmacie vers gauche, pharmacie ezana ba bloqué. Voilà. Kolonga pharmacie pour mayeleka ezongeli biso susu ti docteur Yang à l'hôpital les en face ba bloqué. Ouais, pour ça la finissage ezaki le marché. OK. Ba démolir biso na 6 mètres auto 5 auto soit qui l'état mtazwa ki biso azwa ki bambongo demande précaire de terre. OK. À part 6 mètres de demande précaire de terre, au sud aux autres, c'est une demande précaire de terre, tout le monde est l'État. Car il y a l'État qui a côté ici. Donc, quand l'État y est, mon côté, car l'État y est, mon côté, il est pour récupérer. Maintenant, si vous lobby l'air, vous bouka, tout le monde est bateau par rapport au lobby que Maître Taureau ne monte à Banda peut-être causois. Parce que tout le monde a déjà ma place, on dirait peut-être Baroya, les sous pour Kobuka yango. Est-ce que ndenge babuki boy na bino étant que population étant que propriétaire paye à ma parcelle, qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être na gouverneur ou soit na mokonza mboka soki aza kolanda yo sikoyo koyebisa peut-être na bana oyo pe bo yamba na Kapela koya kosala musala na likambo esalemi oyo na pesi l'état faute te ezaki millier place tozali to beta bale na bomwana. Voilà. To bénéficier na c'est que l'état sali na bientôt loba. L'état récupéré o ezaki ya ye o. Donc bozonga bana bazongela ko beta pe bale ndenge bino bo beta kana kala. Donc c'est que l'état sali bien. A récupérer le connaît to pesi raison mais fallait avant ça lango. Eza na bana mingi to bi bon na Kapela bazala ki ba shege. Voilà, bakuluna. Mais baba oyo et sungi bango bana batiki ko mpo tamboli na yolo histoire les anglais de l'Olongwe les royaumes Elongwe Californie Elongwe na sima mais siko na ndenge pe ebukani boy boko banga te que ba les anglais bazonga lisusu avec Fox bano ba bande ko bunda na Kapela yezonga avec Fox yango likambo eske ezali mwa pasi on a pu koloba concernant sujet o buka ki lobby nazali cause lobby babotoli ngai de téléphone na mbongo oh baye ko buka me babotoli yo lisusu babotoli ngai téléphone wana esalemeli ngai na buto lobby à 22h même pas d'air à venir à Kapela ndé na kota na cause wana na bakuluna voilà likambo yango ezongi oyo ezalaki susu te voilà l'état doit mesure préventif a me recréer ba réemploi mike po bano yo to bazonga na makanisa mabete o batika ke beba ki bakoma ki ba salarié même le paie wa bande ko zawana mais bana ko sima bango na basi na bango merci beaucoup merci voilà je crois to poussa na pembeni Olivier Lowango to moni pe
papa Nabiso, bonjour papa. Vraiment bonjour. Toza na esengo ya mona pe bino presse. Voilà. Pour biso pe toza moko ya presse. Voilà. Toye pepo. Voilà. Total la ndenge makam toyoka ki lobby. OK. Na la ndenge vraiment na bokebi. Voilà. Ndenge lobby kapele comme le quoi Ukraine ici. Ba lobby ke bombe quoi et kosa kutu bombe ya Braza. OK. Ngana ina loba deux choses. Voilà. C'est-à-dire to partager faute na biso moko peuple voilà. Et na l'état. OK. Mais premièrement na ina banana na biso moko no peuple. OK. Et pour mes années, il faut tous avoir conscience. Et aussi la conscience fait jouama. OK. C'est biso peuple kapela oyoyo. Biso nga na mwana ngiringi ana simba. OK. Na lengesa. Nga na sugula na kalamu oyoyo. Oya kapela kalamu. To saka na awa makolongulu. OK. Et là on a zo interpeller biso peuple pour na ikolo ba mingi te po. Voilà. Ezo sala passe. Voilà. Omoni na la ndeko na bokebi mais c'est les journalistes. OK. Eza na bato ba uti ngaba, ba uti kisensu, ba uti maiko se réfugier na bangoda. Voilà. Ba uti même mikala moto zali. Voilà. Oyo bazo luka mbongo awa na kapela. Voilà. C'est-à-dire kapela on a bato baza na États-Unis, na baza na Europe, na ba o baza na Asie. Soka aye Kinshasa. Voilà. Akiti na aéroport Anjili. Voilà. Alukaka amona kapela. Nengi mbute zali. Voilà. Et ne bato alukaka ba mona kapela. OK. Mais quand même nenga babuki bozo ça la passe. Voilà. C'est-à-dire bakoti peuple na chômage. Voilà. Combien de personnes au bazar les environs ya université? Voilà. Si tu suis kana kala muka awa. Combien de travailleurs au bazar awa na kapela? Voilà. Combien de travailleurs au bazar? Et tant que vous appelez papa, vous avez mon colo. Pensez-vous de quoi par rapport à bana to bandeko oyo babaneko teka bangulu to bandeko oyo bazalaki ko sala musala ya barman par rapport ndenge babuki peut-être soko tali yango koko analyser nini bakoki ko sala lisu musala nini na ndenge ko mona premièrement ndena bike na banana na biso peuple voilà bon na ko chiter na yemoko l'état voilà c'est-à-dire eza passé na kotala ba papa. Et non, papa, n'a pas maman va travailler après Awawa. OK. N'a pas maman va travailler. Jeune fille. Oui. Voilà, ba jeune fille. Voilà total la bango kuna. Donc non que ba papa mais n'a pas jeune fille, n'a pas jeune sœur, n'a pas maman va travailler Awawa. OK. Mais na petit soyo, eza pour papa n'a pas si mama machette. Voilà. Eza pour n'habite ba maman n'a pas sa sou kindumba. Kindumba, voilà. Est-ce que pena na likambo e salami oto ndenge ko salama partout. To moni bande ko na biso abasi ko sala kindumba. Est-ce que ba osala mabe? Mais tu vas encourager, c'est-à-dire, oh, tu vas encourager en voilà. Bah, c'est jeune, bah, jeune sœur, bah, ça là, qui nous voilà. Mais ce qu'on a mis, mais bazala musala te kasi, ya ngoli kambo, bazali su na musala te. Même bande komibali, même bande komibali. Tu vas encourager, bah, on te passe ma machette, c'est-à-dire, arme blanche ou arme à feu. Voilà. Tu vas encourager en côté. Mais ce qu'on a mis, tu vas en aller l'autre côté. Voilà. Toyebi, citation, voilà. Peut-être que nous avons une situation de guerre. Voilà. Nous avons un moment d'élection. Nous avons la capelle en net de minute. Si on veut comparer la province de papa. Mais si on a 16, mais où tu as ça na Turquie, na Syrie. Mais totalement sur total, sur total. Oh, est-ce que c'est beau? Oh, est-ce que c'est beau? Oui. Oh, est-ce que c'est beau? Tu bandi penalty, tu bandi penalty. Russie. Oh, ils ont ça la Ukraine. Et voilà. Sur tu sur nani Turquie, na Russie, na 16, mais plus de 60 000 morts. Voilà. Mais ça va tout va couper à une émotion. Voilà. Lobi to mona ki maman moko kuna ko kitisaka ba kitisi ndako na ye lelo azade na morgue na biso ya mabanga. Elonga nesala nga passe. Voilà. Bozo zwa ba indien, ba pakistanais. Voilà, boko pesa bango ba place. C'est un mois ba évacuer ba longola ba option na bango. Mais pourquoi pas na mboka kutu oyo? Opesi bango ta c'est-à-dire bobuki o eza banga. Voilà. O eza immeuble à deux niveaux ya niveau moko pesa quand même un mois. Voilà. Aye ba ndeni ye moko ko kasa na ba noma moko eza malamu. Malamu. Po aye ba pe ko vivre sa bana o ba ko sa. Caractère ils ont touché wana. Voilà. Mais ils ont ça déjà, ils ont ça ndako mobimba. Voilà. Et ça sur la durée de moko valable. Voilà. Donc voilà, biso peuple, c'est-à-dire, nous avons réveillé conscience, il y a biso peuple. Nous avons buka partout, voilà. La ville de Kinshasa. Mais biso peuple, tous ont conscience. Attends, nous avons dit que si on va te 100 francs. À trois jours conscience. Est-ce que pendenge ba ko buka boye paka juma pe ba ko buka yango? Bon. Et ça ba paka juma ezaka sika moko ifonde
l'état tia miso na ye eza ba eko tant ba bandi ko buka et to ka peke ba kapela ba ko ya ko buka mais to zaki sur mais pas ka Juma non omone sika wana naza contre mutu te eza ba sika o c'est-à-dire na kapela na paka Juma soko bana ko buka il fallait ki baba na paka Juma OK ba paka Juma ba congolais comme si ba ope bazana na kapela ba congolais voilà mais sika paka Juma na nani voilà ngana fréquenter sika wana OK ngana reporter dans l'homme sur na bimi lelo en tout cas photo lo bapo oza secteur na biso voilà et ça li passe voilà na omona ndenge lelo kapele komi boy voilà mais nyana ba ke to banana na biso moko peuple voilà bongo to kozonga na l'état na voilà l'état siko toke pa ya l'état nanu koki koloba na kesi ko e pa ya l'état congolais et puis likambo ngwe ko sala makaka avec ya ba élection est-ce que na ndenge okomonela ba congolais penda ba koki pe ko voter penda ba konzo non to voter soki kadima si le 20 décembre actuel à 2023 au Tozali sur élection c'est to voter yo za na président candidat yo voter nga pena na président candidat to voter c'est-à-dire makambo za ko rien à voir na makambo ya vote o za faire politique mais quand ba congolais ba i congolais ba lobi ka ezali kambo salami avec ya ba élection par rapport lokola pe bazangi misala ba voter la bango pe soute oh eza affaire politique té voilà tant luka assainissement voilà eza oh to bi que place publique voilà c'est-à-dire oh to déplorer les lots c'est-à-dire Mobutu atikango Joseph Kabila atikango et Laurent Désiré Kabila atikango oui ata Mobutu atikaka kapela té oh ndenge komi les lots voilà atikaka université atikaka elengesi les problèmes ezani nazo ko interpeller ba konzi ya mboka son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, OK. C'est-à-dire, dans le Bobuki, oui, vous allez bien pour Bobuki Kapela. Bravo. Si vous bateau bino Bobuki wana. Vous pensez que misala nini. OK. Et si quand nous bino ba otonga ba société, pour peuple oh les lois a malheureux comme ça, voilà. se retrouver lobby. OK. Bravo, pour vous allez bien. Mais si quand le peuple congolais a lobby, oh il y a besoin. Le cola pe o ya bane ko soa awa. Voilà. Si ko arozula ngo wapi. Et yango wana gouvernement provincial ou national. OK. Et surtout que na gouvernement nani gouvernement provincial. OK. To kana Chantini Ngobila. Na je Koko Mulumba. OK. Oui, na ebi ki actuellement a uti ko ya vice ministre. Non, vice gouverneur. Voilà. Mais tozo senga. Nenga bo bandiango awa. Boluka pe moyen et na ko beta 7 mingi. Na bakulu na cravate au moins na ko démolir siko bino mako gouvernement bino mako bazapela bisiko basomba ya mapangu na bango bayiba tozo mona deux poids deux mesures c'est-à-dire ba o baza faible nde bozo buka ba o baza fort nde bosani bosika boti na inga nga moko na mona miso nga boti na inga c'est-à-dire bobuki awa oya général bosote oui tolo babosolo solo la mabo pembe sawana potolo babosolo OK loba mabo pembe politique politique il y a deux poids deux mesures c'est-à-dire yo gouvernement oza lokola mama mukonzi ya mboka za lokola papa na mboka voilà tango oza na ba congolais biso toza bana bolinga biso nyonso lolenge moko botika na inga wapi na bandali awa na bandali awa donc bakuki batu mususu ya général batiki oui eza bazo buka tracteur koti voilà bas soldats FARDC bien armés. OK. Moi tracteur pour ça tête pembeni. Exacté. Ozomona. Mais ato monya encore awa. Soldat azali na été général moko azate colonel azate. Tala ndenge bosali awa. Donc tolingi des poids des mesures. OK. Et encore une fois pour na chiter nanga. Nazo ko interpeller président de la République. Nenge peuple azomona pasi nenge oyo na moya mukie baza ko vivre nango et tolingi pe cette fois-ci ba ministre ba député national député provincial ba PDG ya ba société nyonso akata mboka na biso oyo pe baza ko détourner mata ki muyibi en cravate o baza ko yiba tongo midi poka tozo yoka pe tozo mona IGF toleza politique té mais ndenge oyo bozo nyokola peuple oyo c'est-à-dire ba ope bazo yiba ba grand ngolo to benga ba grand ngolo to yoka pe to mona bango ba kota pe boloko omona pozaka teke donc c'est-à-dire peuple kaka asufraka esika oyo
totuna nanu nana teke sikoyo ka bango moko sikoyo est-ce que peuple ko lunga na ndaku na ye ayeka na maboko ka tonga te c'est que ça la moto moko apesa aval to za na commune awa ancien buku message c'est Kadima asala au moins 12 ans bango pe muntu babanda kolia ba mongo ya babari ya kapela sikoyo station oyo engine oyo station oyo eza na nzela eza na nzela te eza na nzela mais station balobi batonga na nzela papa mais na ba norme batonga papa totambola pe moi moke mais tomola pe na mboka bapaya te station za ba norme nango batongela kango asa bakotonga station na ndako na sima jamais bakotonga station na résidentielle na sima jamais non comment mais en tout cas naza lokoso ya mbongo naza ko interpeller l'état congolais tango zo pesa batu esika ozo pesa batu esika ya kotonga yo mo peta no ba norme yo pesi bango eza te ke yo teki na tongo lobi oyo buki oteki lelo wana ko escroquerie na peuple bako yiba peuple c'est que na ba Rwandais o bazo bundisa biso na est na bango pe kaka ndenge moko c'est que tout ça pe na tout ça ba olobi oui olobi na bandela ngo tu vois na télé vraiment caméra c'est que na kati ya ville ya Kinshasa tout ça na ba M23 awa wala ne bana mona mais ba dirigeant o bazo diriger M23 mais oui oh là là M23 OK bravo encore une fois nenga bobuki kapela mais siko bato bino bobuki bakanga pe ba M23 na politique état ville ya Kinshasa o mutade fara lipa na tongo po afuta na pokwa esika o mutu mususu adefaki bakoni pa tumbataba ayebika kofuta ngo après 2 jours 3 jours parce que maman bakoni tanga koya ko mbongo na ye esika babuki tout la musi ya zaza siko mama il faut kaka kima ozomona et comme makambo l'état pe basali pe nini babando samedi c'est-à-dire nane sengo nayebike maloba to loba ekoleka na maite ezokoma bakomona kaka lelo ekokoma na minoko na matoi na bango ya bakonzi ya mboka mais naza ko interpeller président ya assemblée provinciale pasteur Godin Poyi et surtout ye vraiment pasteur Godin Poyi Moussala Nabino eza nini gouvernement provincial yeko pasteur gouvernement provincial yeko pasteur Moussala Nabino eza nini ba peuple ba ko voter bino toza na moment élection peuple ba ko voter bino na décembre awa toza na mars 7 mois de quelques mois kaka oui siko ba ko voter bino comment ba ko voter bino comment oyo oui eza mabete en tout cas na lobeli biso peuple voilà au lobeli pe et puis oyebisi bango baza ba M23 papa en tout cas moi excusez nga na terme na ko choquer bato ba M23 na ba M23 mais gouvernement provincial baza ba incapable OK o bazo diriger ville à Kinshasa oyoyo OK mais quand même la mukako jusqu'à quand oyoyo peuple na bino bo diriger o baba na kolela jusqu'à quand OK ozomona voilà vraiment tolingi makambo yo et se répéter nenge bozo buka omoni makambo fa to selongo mission to salela o bele mission bandeko bazebele po baza pe moi moya ko loba OK to kanga tete TV ezango voilà ozomona na kasi on a lobby voilà moi 15-20 minutes na kasi ekota na matoi ya bakonzi ya mboka c'est-à-dire oui to za pour ça changement OK président Félix aloba ki akokomisa RDC Allemagne toyebi ke eza facilité Allemagne déjà to bandi déjà o déjà za demi Allemagne eza facilité Allemagne yango c'est bon mais ozo buka tala pe peuple nini lolenge nini abika azo bika azo vivre o mona lolenge nini peuple yango azo bika OK voilà tala dollar lelo dollar lelo comme si lelo ezaka na to Allemagne dollar lelo Allemagne kaka Allemagne o mona côté dollar kutu to komisa des Allemagne mais ceux qui babuki dollar tu vois que eza facile ne comme na 23 comme dollar ba ko buka ngote ko eza bilonga ba président libanda ko ba buka nde banda kwa Nicolas Kaza eza ministre finance on se comprend de ngai baza awa eza facile ndenge babuki kapela babuka dollar eza facile oh mais c'est Franklin babuka dala mais c'est Franklin babuka ka pamba te eza makamba RDC mais Rwanda awa pardon Angola mais Angola ba kota dollar bakunda dollar kwanza na bango mata omona eza pasi mutazaki na Angola azaki na $20,000 mais tango babuki dollar atika ye msu na 5,000 kwanza eza pour l'avantage na bango ba vivre malamu
eza au moins na babuki awa eza pasi pour na biso peuple mais esungi biso quand même toi tu appelles moi ndela roleka eza pe ndenge moko mais ndela romela moi ewaka ndo kozwa te oh la ministre na bike Nicolas Kazadi to simbi na économie na économie peuple azonyoko manzala nzaleleki nyonso oyo eza malamu mais bo bandana na oyo eza primordial non voilà peuple azo souffrir kobuka eza bien mais olio bandana oyo bato balia malamu wala kutu bakipara te ese ne babuki kapela bo dollar ekiti emati lisu makasi ndenge babuki kapela bo dollar ekiti emati lisu makasi voilà vraiment merci beaucoup bandeko baza ebele faute de temps bonjour ndeko ouais bonjour voilà tomoni bino na kapela étant ba jeune botelemi bokotala ndenge babukaki kapela lobby ba impression na yo par rapport ndenge l'état ko sa musala na ya kubuka na bato bayiba nzela ya l'état esali yo ndene. Merci d'abord pour la parole accordée. Voilà. Nalingaki ba impression na ngeza d'abord nazo partager douleur na bandeko nyonso. Voilà. On va perdre Bisika, ça fait très mal, je sais que c'est vraiment touchant. Voilà. Mais par rapport à l'État, c'est tout la logique des choses. L'État congolais n'a pas tort à réagir. Ok. Parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Et puis, on monte au-dessus de la loi. Ok. Le mal, c'est quoi? Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, l'État, disons, les dirigeants actuels, vont subir les conséquences et les prédécesseurs. Ok. Donc, ils subissent plutôt les conséquences à les dirigeants précédents. Voilà. Comment? La décision là-bas. Ok. Comment? À l'époque là, et c'est quand depuis que l'État congolais a commencé à exister. Voilà. On savait que limite ces alliés de Balobi Miriano Rwanda. Voilà. Mais comment se fait-il régime Yakabile pendant 18 ans Batiki yango bapesi bango banda kuti batondi. Maintenant la conséquence Evanine tout le monde est là qui cherche comme à chaque fois mboule beti inondation voilà. Donc je pense que tout le monde a côté la moutouté mais dans la carte logique. OK. Bon, les lots on va bouki dire, bouki bat. OK. Ko bouko va bouki et puis c'est passé. Voilà. Mais la logique des choses en tout cas, na ko lobake l'ordre doit régner. L'ordre doit régner mais à côté là. Jeunesse bazala ki koya ko luka mbongo na kapela pour vous les lots oyo soki neti ba lobby basala ba action moko boy ba kozala na tort to ba kozala na raison. Moi je pense que au début j'avais commencé par partager ma douleur avec voilà. La compétition la douleur là-bas. Voilà. Mais la lobby boy. Dans le moment où on mboka doit traverser, voilà. C'est vraiment difficile. La rolobake oh non, misala oh boy non. Voilà. Je sais que misala est faisable. Les coyotes mais que misala est faisable. Mais l'État comme il est incapable de créer misala parce qu'aujourd'hui on peut dire ça parce que tout le monde à chaque fois on ça l'appelle l'investisseur. Voilà. C'est la preuve en suffisance que l'État est incapable de créer des emplois. En d'autres termes. Voilà. Bon. Si vous avez la misala avant de ordre de la moka. C'est ça aussi le problème. Le problème. Donc on a lobby, on a la réponse au lobby. Voilà. La minute au plutôt. Alors ce que je peux dire, l'ordre il faut régner. Voilà. On fait régner l'ordre. Voilà. Jeunesse ouana. Oyo va perdre misala. Et ça lui passe mais l'État assume sa responsabilité na. OK. Voilà. Merci beaucoup ndeko nangai. Toza sous la papa. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Voilà lelo kapela tombe kapela bozai suna esika oyo bokoki koyaka te pona kovanda komona kapela ndenge komi lelo l'État asali eloko moko ezali bien pona bino pe population. OK, merci beaucoup pour la parole accordée. Mais avant tout la fond la parenthèse. Voilà. Na ngina pesa na lobeloko moko. OK. Mais elo na ngina lobanazo ko adresser na chef de l'État. OK. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. OK. Papa. Koka moite na ba jour à venir so moni elongwe ba jeune comme ba papa ba comme aussi machette. Parce que toyeba ki kuluna ezalaki ba jeune. OK. Mais na lobi bien boka moite à la longue à l'avenir ceux qui vont moni que ba papa ba maman ba comme kosimba machette. Pourquoi j'ai dit ça? Bozo wela ko détruire ko bebisa mais bo pesa misala malonga te. To ya chômage na mboka ezomata. Ba famille o ba bokola bana ba otangisa ba zoliesa. Ba jeune bazui conscience batika kuluna baluka ba misu ba servir na ba bar ba misu ba misa mike mike o ko suna
ba moyen à survivre. Mais tant que bouki bozo ba combien bozo renvoyer bango sur le chômage. OK. Moussa les athées. Il n'y a pas des entreprises. Il n'y a pas quoi que ce soit. Moussa les athées, par contre, bozo boma. OK. Parenthèse Moussous. Dans le biboy. Bozo eba lipe comme il a combien? Voilà. Bozo eba crédit et comme il a combien? C'est là. Bozo nazo keleno malé malé. Bozo eba dollar et comme il a combien? Bozo eba crédit comme il a combien? Peuple congolais comment azo souffrir? Voilà. Et puis monsieur Félix Tshisekedi, excellence. Dans bateau, va tout autour, no ba sungo. Ba combattant balinga ba benga monsieur, te ba benga ka président. Excellence, benga excellence avec beaucoup de respect que je vous dois dans le monde du chapeau. Na lobi boye. Papa. Sentir na yo ba sunga yo te. OK. Au continue à pouvoir na 2019. Au sali passation pouvoir na Kabila Kabane. 2019, 2020, 2021, 2022. Pendant tout ce temps-là, M. Gentini Ngobila, comme étant le gouverneur de la ville, à soit qu'il était en bouca, il y a comment les autres, carnivore et autres tonda. Oh, mais ça va être un peu expertise. Entre parenthèses, maman le baiser belé. Monsieur Gentini Ngobila, pendant tout ce temps-là, on a quatre dans le gouvernement, on est surtout 50 autres au salaire. Va choisir toujours moment où tu as année électorale. Papa va sunga yote. Bazo benga na mité ma peuple congolais précisément ba Kinois. Je ne sais pas moi là, je vous aime. Na 2018 les élections. Pensez-vous j'aurais vraiment le courage que na ir na voter sur Félix Tshisekedi? Mais non, voter très sérieux. Non, voter shooter. Pourquoi? Parce que famille continentale. Je suis licencié en économie, j'ai fini à l'Inukin. Depuis que j'ai fini, j'ai introduit mes documents par-ci par-là, je ne trouve pas de boulot. Voilà. Moussa les athées, na débrouillaka. Nazali mouton a servi là-bas. Mais le lochiko, un licencié, je vous dis bien. Mais bien sûr, Moussa les athées, avec toutes les compétences que j'ai. Je suis marié, père de 4 enfants. Est-ce que j'aurai le courage au Kenaïrn? D'ailleurs, je regrette pourquoi on a Sarolaki. Il fallait quand même. Je regrette pourquoi on a Sarolaki. Maintenant, Paponika a année électorale. Pendant que vous avez besoin au deuxième mandat avec majorité parlementaire. Je ne sais pas, à suivre. Merci beaucoup. Voilà, fidèle internaute. Vraiment, Negolabiso Kaneleki. Kaneleki, Tosa, Lissounine. Batoubabi. Voilà, azongi sous azongi azongi. Na lobi boy. Na ba propagande oyo. Toza besoin mboke bonga. Tout ça les photos lingana. Nous savons très bien la loi est dure. Voilà. La loi reste la loi. Voilà. Donc le quoi la mibeko za mibeko. Ko buke za mabete. Tant ta tongi na balabala l'état normalement la loi doit s'appliquer. Voilà. Mais sur ce. Ka bango bateke la ipe moto nga tonga na balabala. Chef du quartier, mais ce sont des gens qui mais bien sûr, parce que nous attaqué le espace. Voilà. Maintenant, besoin qu'on se fasse souffrir petit peuple. Ceux qui viennent dans le congélateur, na bino. Na banda ko na batanga na bapoto, batanga na chip cher. Na ba congélateur la bango nini? Et toi dans la Missouni. Voilà, mais vous devez quand même penser au petit peuple. Comment ils souffrent. Entre misani, ils vont créer les bateaux. Nalobi boy, monsieur Gentini Ngobila, s'il vous plaît, excellence. Je vous dois beaucoup de respect. En tout cas, ce qui s'est passé à Yumbi, comment comprendre que vous avez une mission. Oh, Eza Kinshasa. Oh, Eza Kinshasa. Nalobi no ba vérité. Nalobi Eza Kinshasa. Congolais a mutosarana été précisément un Kinois. Mota total na songa lisu. Total po sa misala. Osa la mideko na oui. Eza logique. Mais ça là on a ndenge singeli. Sala on a nenge senye to kanda na zone oza yumbite papa yumbi ala bambokate bango kuna ba esprit faible bazaka enclavé donc bazana on a gouffre le roi azana moi papa eloko moko boye to yanda kuna bino to ba immeuble ba ono so botonga opération palais goya c'est pourquoi la zone na pas opération palais goya c'est pourquoi la zone na baloba nga liboso maloba liboso na lobi. Ne vous étonnez pas un jour, ceux qui vont moni papa basi machette parce que nous allons aussi machette ba demander parce que mes parents on est surtout baké na chômage n'habite misani sous bozo. Voilà, c'est un peu ça. Vous raisonnez si ça. Voilà. Vraiment beaucoup monde a interview ndenge to kozwa bandeko ba ko pesa ba point de vue na bango
ndenge nini Kapela balobi ke ekomi Ukraine. Est-ce que bandeko oyo babanda kosala musala awa? Est-ce que bakoza isu na musala ya malamu ya kosala? Musala la bango ekokoma nini? Toza ko soutenir ba jeune te ne loko ya mabe. Mais est-ce que l'air bosali yango? Bo créer nini pona bango? Po pesa la bango bien. Lelo oyo soki toyoki moto epeli na bandi likuna na kati ne bakonzi bosimbi mandoki bokei te kokanga ba jeune balobi makambo oyo il faut tolobela yango ti na ti Olivier Lorango. Balobi, votre chaîne MJ Télévision est toujours là au four au moulin pour épesser toujours d'informations en temps réel. Je crois que nous avons monopolisé la parole de Souki na Biswawa, Bomoni Kapela Balobi, Kapela comme Ukraine. Et puis Balobi M23 dans le gouvernement. Bolongo la bango. Soki Bobuki Kapela, et bongo po Bobuka, dollar, boko c'est la nania buka. Boko ça peut traiter, Bobuki dollar. Traiter Bobuki libat. Bozo yango soki boza penda makasi bobukeli yango pe dola po bopesa peuple na bino vie ya malamu ya vivre eza mboka na biso tokolobela yango na nko. Voilà, j'étais là pour présenter cette émission to solo là pembe toujours na bandeko par rapport ya Kapela ndenge commis je dirais merci comme ça. Derrière ces beaux caméras je vois Olivier Lorango, papa na Jérémy, et pourquoi pas de saluer notre patronne Maman Azara toujours wana après ça biso makambu na ndenge ya bosolo. Je vois comme ça la première de tout, le première dame hein yeba megarate kuneza ke kwe monte kwe bende Maman Mami Wanza patronne motema ya batu ya papa Micha de Paris. Je crois on était là pour parler de cette affaire. Donc comme na biso la souka fidèle ami internaute Kapela opération Buka Buka épargner Moutouté. Awande babuki bandako ya batu musu bazangi place à kolala. Toloba isusu nini. Quant à moi je vous dis merci, continuez toujours comme ça de s'abonner à votre chaîne MJ Télévision, vous ne manquerez pas des informations. Quant à moi je vous dis merci et bye bye. MJ TV Samara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Samara Goli Mazabata vraiment beau s'abonner Samara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Samara Goli Mazabata MJ TV Samara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga. Vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJ TV, vitesse wapi. Abonnez-vous.